Au départ, l'isolango ezalaka na no théâtre déjà de 1 parce que ça na ngoka ka teo kana que non ndengo uti poto po ye banosa la succès photo créer l'obèse obimanete ozalaka mobala Karine boye na boto ambrier ka esprit bato ya poto. Donc normalement bolingo moko pezala nango entre garçon na moi soto tangate. Eza base eza ba idée o nga ken piana na pesa que no pose impact. Comme ça, Karine neti, moi si na yo, Karine apesa ko ba bisou, amatela ko na nzoto, et ko salo impact musique ko beta batu ba ochaoka. Lelo soki boloba, bakabwani go boy. Non confirmé ote, non confirmé ote. Fio ba bota na garçon na so senti. Pire master Karine. Baza ba pire ya ba na fungola yo makambo eza caché. Baza ba pire basolaka très bien na moi ça na zala sala zuwa tepo ebi ke o ba sala eza ba base ndenge peut-être fifisiwa na rojenga ndo bazala sala siko yo ko expliquer nga ke eza base te eza ba base lelo pe bazoluka basala neti to kabwani po ba créer kaka base donc nyonso tout fondation les sona bango ezala ki base. Bon, moni pona Rafine na loba bato bazo sala ba commentaire pona libele ya Rafine Tumba. Donc ngai pe bato ebele ba benga ba singa ba photo ya Rafine babino. Est-ce que fiango aza liberté so aza libre en tout cas mabele wana eza mabele ya kitoko ya kamula. Donc ngai na loba Rafine Tumba fanda na yo tika ba jalouba loba. Oza mabele moko ya kitoko eza hotel ma donc libele abongo nde mabele ya basi yo biso tolingaka. Donc Rafine panza ngokutu yo moko panza pona nga soki nga Rafine. Donc nanga moko na publier libele abongo po eza libele moko kitoko eza na elengi eza na sentiment ya makasi. Donc nana ta ya ko décourager batute batala elo. Meilleur ve na bela dinganga. Meilleurs vœux à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez à travers le monde. Merci d'être là encore une fois. Le vôtre, le préféré, l'aimable Jérémy Louemba, autrement dit le renard du désert, la force naître, l'avocat de la jeunesse. Nous sommes là sur visionplustv.com. Un grand merci à la patronne Bella Dinganga, maman sociale. Merci également à Mima Wetu de nous. Merci également au président Raphaël Oualokonka, le superviseur. Merci pour le contrat bien signé. Merveille également à les petits Moussongo na Berlin. Merveille à Gilles d'ADG du Moneken en France. Merveille à Nira Hambourg et Number 1 à Lille. Merveille également à Maréchal Souvé Iyesa Bafeti Yango pour la relève le RDC. Beta moi tourne à Dallas qu'on a un restaurant Yoleuse Rosa la biso bien chez Maréchal Souvé Iyesa, le jeune patron. Nous sommes avec Ken Piana, mon confrère journaliste, président FM Bonafim Auto Beta Masolo actualité par rapport à tout ce qui se passe au milieu à chroniqueur et puis dans le monde musical. Ken Piana, bonsoir. Bonsoir Jérémy, bonsoir Banderotou. Bazolanda biso vraiment ébélé partout à travers le monde. Na profité, na pesa Sœur Pauline Lumumba Bambote, na pesa Del Djoko Bagou Danger, na pesa Venangai Jimmy Bella ou na Afrique du Sud na Joburg, Nathalie Neymar na Texas, Batouazé Belé, Sœur Nangangel Moussoeli Makizembe, Bagoche Mascotte, Achar Madila, Papi Kelly, Barifé Kisombe, donc Balouison Mbata, Bapir Vieux, donc ils mettent Balex, commandant Jimmy Lumu, Batouazé Belé vraiment Baolanda. Alors, quand tu commis le décembre, comme en janvier, tu sais en décembre, nous avons battu les bisous malgré les ennemis, les jaloux, tu as coufité, tu as eu beaucoup de makasi, tu as eu beaucoup de nzambe. Bapé c'est nzambe merci. Kopé c'est nzambe merci l'accident qui est au Komara en décembre. Au calendrier ça inventé par Batamokili. Kola la kola muka déjà R5 réseau et 0R réseau et zo bête la yo kola mbet 0R. Faut pas ça déjà nzambe merci pour 0R 1 minute au côté journée moussous. Donc je pense que topé ça nzambe merci. Kola la kola mukeza bitidité. Bao babanda mokileza bisoté. Batika ango. Donc topé c'est merci na temps auto vivre pour bisopé toza censé obligé à otikara terre des hommes. C'est ça. Voilà donc c'est bien dit Ken Pen. Alors première question
Tout ça qui surpris hier, toi qui pas Gloire Langi, on a biso concert, on a biso. A relaté biso histoire Mokazaki enlevé par des hommes inconnus. Nakati ya ketch mo ya pembe, ba torturé, ba botolé $600, ba risqué même qu'on violé. Bah, jouer de 20h type à 23h bah kenetina ba kuna. Alors on se pose des questions. Makamba bozo comme la journaliste pour nanini. Est-ce que derrière ça, ils ont makamba musicien, baranki na bango, teza makambo moko boye. Je ne sais pas quel selon yoko analysant ondeni. Premièrement nous soko tuninga question boye na mona neti musalo zo sala ngo bien te. To ebi na biso phénomène OK non baquette ils ont enlevé batu. Ezate que ça c'est Ken. Non, ezate que enlèvement ya makamba baquette et bandi peut-être pas Gloire Langi. Bazo enlevé batu ebele. Justement. Donc il est là comment soko zo bima, soko moni olingio zo quête, il faut oser la peut-être boza 4 personnes. Binomo bokangi keti ana peut-être botambola à l'aise. Mais batu banga baketi so akutani peut-être eza déjà na 3 personnes, ya ozala 4 personnes, batu bazo banga po ba enlèvement donc community phénomène. Bazo enlever batu belé. Je pense que ceux qui ba enlever ndeko na biso Gloire Langi na keti eza sango moko esa la biso plaisir te. Mais na nenga logique et l'accident que ceux qui ba sali enlèvement na keti et là c'était que bâtiment boé peut-être basalier jewana parce que ketchangwa kenda ozango n'arrêt à transport. Est-ce que monter azokanelo kendo te misara carrément boé na place yo ya kozwe la carte. Mais selon témoignage naé batongo batangele bina kombo yo Gloria to lukaka yo to na 18 ketch to sécurité to luko poto kangayo. Soki ezalaki ya koluka nde azala na biso te. Eza nango ka ndenge ezozala nango bazuyo babotolio biloko bafeno eleka bongo babandi lelo belé bakomi ba chauffeur ya baketi na bawewa voilà na bawewa bongo nga sikoyo bata wewa babimelanga baya babotolinga biloko tu na lobaka ezala composition bato yanga ikuta ezalaki bawewa baye bakiti basali action bongo keti eza nango phénomène mais eza nango spécialité. Des spécialités na Congo, ce que zala qui est salami mbala liboso peut-être ça va. Mais ba sala ngo bato bele grande sœur à madame nanga ba uto saleka bongo. Ba uto sale bongo ba botola ki ba mbongo kuto organisation matanga mobile ne o elekaki ba botola ki ba makambu nyoso tu. Ba beta ki payer. Ba beta ki ko bon batika mutu pamba te. Voilà, merci beaucoup pour la réponse Ken Piana. Je pense que on les a analyse na yo point de vue na yo. Mais deuxième question ça par rapport il y a actualité toujours parce que tout le monde a internet batinenga ba lien ba bituna Ken alobi ni ndenge ndiko na biso master ya Congolais na poto Sentis je crois Sentis nga na mona été na kin o yazaki fiancé ya la baronne Karine Sentis a cette déclaration que akaboni na Karine bato mingi ba CP na ngote monsieur pe ba CP na ngo bon habité na part na yo ozomona ngo théâtre to omona ngo za makamneni. Bon, merci pour la question. Au départ, l'isolango ezalaka na no théâtre déjà de 1 parce que ça nango kaka te okana ke non ndengo uti poto po ye banosa la succès photo créer l'obèse obimanete ozalaka mobile ya Karine boye na boto ambrier ka esprit bato ya poto. Donc normalement bolingo moko pezala nango entre garçon na moi soto tangate. Eza base, eza ba idée o nga Ken Piana na pesa que non pose impact comme ça Karine neti moi si na yo Karine apesa ko ba bisou amatela ko na nzoto e ko sala impact musique o beta bato ba ochaoka lelo soki boloba bakabwani o boy a déclaré que il a sauté parce que a moni na ba vidéo moko ba clip sonné te bazala moi si na mobilité non yebisa yo zo confirmer mais non confirmer ote non confirmer ote fio ba bota na garçon na so senti pire master Karine baza ba pire ya ba na fungola yo makambo eza caché baza ba pire basolaka très bien na moi sana zala sala zuwa tepo ebi ke o ba sala eza ba base ndenge peut-être fifisiwa na rojenga ndo bazala sala siko yo ko expliquer nga ke eza base te eza ba base lelo pe bazoluka basala neti to kabwani po ba créer kaka base donc nyon surtout
fondation lisolo na bango ezalaki base kokabwana na bango ezaka parmi ba base bazoyokana c'est ça. Mais selon histoire yo memara garçon on a ti pa ya mopa on a mon fleuri beaucoup tana bozati même ba kono zanda ko na bana mon fleuri bozara na ye soki tokena yo na lupango wana tokyo tuna bako lupango tolakisi bango na ba image tosalaka peut-être bakokanisanga na kasho baloba bosalaka pena ba video pa na biso ke ya louer awa eza ba biloko ya lokuta kaka nga moko nde nazo créer ba idée wana na mema bango kuna tosali pe o tokosala kuna ba lokuta bongo lisolo ya solo ezaki wana lokuta sur lokuta donc nga na pesa idée na pesi idée toki osala émission mo na Mon Fleury to bimisa ndako ya bato neti ya bino boloué tu wana ezali lokuta na ndenge baloba bakabwani yo somona eloko bolingo ezalaki nango te apres bato bakabwana donc ezali kaka lokuta ezo continuer ezo déborder kaka betapi c'est ça. Voilà, un grand merci à Patrick Mouika venanga Patrick Mouika na Paris, Jorgi Samba le procureur autrichien, le Viendou du nouveau riche na Chicago, Pico qui est dit plein d'avenir, donc Pico qui est dit nous sommes de cœur avec toi. Alors to fande ka boye to moni ba photo sur circuler na ba page na ba YouTube et consort na bisope Rafine Tumba ba mutakaliser to moni photo ya poitrine et consort parce que makambo yo et aussi la quand déjà année comme aussi la yango to moko ta 2018 makambo yo aussi la raté internet ou comment bon moni pona Rafine na lo babato bazo basala ba commentaire pona libele ya Rafine Tumba donc ngai pe bato ebele babenga basenga ba photo ya Rafine babino est-ce que fiango aza libre te so aza libre en tout cas mabele wana eza mabele ya kitoko ya kamula donc ngai na loba Rafine Tumba fanda na yo tika ba jaloux loba oza mabele moko ya kitoko eza hotel ma donc libele abongo nde mabele ya basi yo biso tolingaka donc Rafine panza ngo kutu yo moko panza pona nga soki nga Rafine donc nanga moko na publier libele abongo po eza libele moko kitoko eza na elengi eza na sentiment ya makasi donc nana ta ya ko décourager batute batala eloko wana donc genre continuer na ngaka et continuer ka bon et continuer libele na eza pena bien makasi. Merci beaucoup Ken Piana. On a ba réponse na yo, ça ne concerne que toi. Tozonga siko na sujet d'actualité par rapport à la musique. Année 2017 aki année makambo belé année ba surprise belé mais au sali bilan ni pour la musique en mboko na biso. Est-ce que ba artiste ni ba pataka année oyo, ba concert ni ne sepele ça ki yo, ba voyage ni sepele ça ki pe yo. To makambo pe ni no sepele na musique en mboko on a 2017. 2017 artiste o patainga makasi ezali Héritier Wata premier album amemi biso na Angola boebi Angola tokenda to biso tokenda délégation Héritier salaki o ifalaki asala je pense que abeta na sala munene Angola bomona ba image donc asala ba plein débordé on se comprendre Héritier yo même ba musicien na Olympia quand même année Héritier yo a contrat il y a États-Unis a même batu na États-Unis même année donc artiste ouais patenga vraiment makasi ezalaki vraiment Héritier Watanabe donc Héritier Watanabe quoi na bila pena ya musique na biso ya Congo artiste oyo alobisi mokili année oyo ko concerne Olympia raté ba comme na ba journaux tout ya monde président des États-Unis mon coup tazala vivre coup événement bazo expliquer babi ti ambreme côté na France pour na artiste moko Héritier Watanabe donc je pense que ça la ba hypocrite tout ça ben ingraté tout ça la pe ben ingraté mutasimba ki actualité il y a 2017 c'est Héritier mais concerne autant tout na album na ba action c'est pesa ki oti na ba nzembo pe c'est pesa ki na 2017 ani to ba album disons oui ça ni oui kangaki na année non album vraiment makasi ya neo ezaka album afalia o auto bimisa ya ba français na ba anglais wana ebele nde album akitoko tokos yango nde suka na album na asi boko contredire ngate lelo na landa ndeko na biso se leoti nandeko na biso mususu wana otanga kombote baloba biso neto tindaki ayemba na anglais na ba français mais lelo population pesi fali raison parce que akangi ba boîte tout ya Kinshasa akangi ba boîte tout il y a RDC, Babar, partout.
Fali auto sala showcase na Afrique du Sud. Bino mo bo mondenge batu ba kanga Fali na nzoto na banzembo wana ka bo finga ki ya français na ba anglais. Donc aza artiste ngana ko féliciter makasi. Voilà, bien expliqué Ken Pena. Alors, dans le monde, il y a des chroniqueurs, dans le monde internet, dans le milieu nabiso, est-ce que année où Moussale Kendengeni, banan ba sepeli sakio, banan ba sepeli sakio te, et puis l'or on est déploré qui n'année où en 2017. Bon, bah te belé vraiment internet, ba sepeli ça na ba ngate parce que to sala na biso ba base na biso, mais comme il y a refinga na bandeko ya batu, ba mama batu. Ba maman batou, ba père ya batou, donc ba bêtise. Côté on a vraiment côté on a vraiment bilan on a vraiment négatif. Voilà. Alors bon on a ba chroniqueur, oh ya touché qui a ces personnes na musala, moi ba mon qui no ba tababundegi moi bien. Bon, année 2017 chroniqueur oya sepelisa nga pena na musala na mona qui était parce que nga na sali déplacement ko leka ba chroniqueur nyoso ya internet. OK na yo pina. Na ki Angola na sali 5 jours. Na ki Afrique du Sud na tamboli bamboka ebele. Na ki osala émission likola ba océan. Parce que ba makambu nyoso na sala ki mutasali yango azate. Devoir à domicile mutasali yango azate. On se comprendre. Donc c'est ça. Yango wana. Voilà Ken Pena, donc voilà, ils avaient juste interview, entretien par rapport à l'actualité, tout résumé pratiquement tout. Mais ego za mzona question mona tuni yote o lingolo bana bana poto. Na lobi boy, nga zolo bagara mutu oyo oyo na ko remercier azate na sensi nini. Ozo sala musala, il faut bimisata kombo ya mutu moko ya sika. Lelo je pense batutu ba yebi soki lelo batu ba lobela kombo ya champagne overdose. Champagne na ebanaka te. Na si webi champagne overdose ayebanaka na ete. Mais nga na ke kuna na promouvoir ye na zongisi na actualité. Lelo batutu bazolobela pe champagne overdose, baje la bouche pe bakomi kotia ye ba les news, bakomi kotia pe ba photo na ba la page. Donc ezolakisa ke non Ken Piana azana grandeur ya kofula pe batu. Et là, c'est que Moussala n'a pas de moutou d'alenéa n'a fula. Donc c'est ça, c'est comme ça. Donc à part la polémique, il faut la rappeler tout quand même. Yebi Sangaï, ba journaliste yo yebi. Frank Stema a fula moutou nini ok. Moutou ana yeba ni po Frank Karaboa kaye. Ou bien yebi Sanga Vincent, abimisa moutou nini que Vincent d'abord a moutou ana pe a yebani. Les longs abimisa ba venanga ba Jimmy Bela ou patron ya ba GT na confirmant partout ba bi que Jimmy Bela uti kombo ekanga boza Ken Piana les longs nazo Adel Jogo bagu danger batu bazala na bango ko boka Adel Jogo bagu danger mais Ken Piana simbi charge ya masolo bino moko boyebi ser na ngai Pauline Lumumba Nathalie na bia ser na somoza na Genève Pauline Lumumba na bite ifona kota masolo na boka kabana ya ba député ya ba ministre fona boka pe mwana ya héros national na simbi masolo monde désolobela donc naza makila wana nzoto. Voilà Ken Piana créateur, Ken Piana journaliste, donc c'est un plaisir et un grand merci à Aurélie Kamba. Maman à Luciana depuis France, Aurélie Kamba, nous t'aimons beaucoup. Merci à Jolivette, la française de Bordeaux. Moi c'est à Pembe, Jolivette, nous sommes de cœur avec toi. Merci à Déborah Moupoulou, Motema DG Dimoneke, Gilles Davé Nangaï. Donc merci à Muriel Bantou, la belle. Maman Léonie Mial, la Mali, ma tante chérie. Merci à Mima Wetou. Merci également à maman Titi, la source. Merci aussi à Elisa Pedro. Monoko Banque de la part et à Dodi Mobutu, l'enfant gâté, mon caméraman privé. Alors Ken, merveille au Pessana Banani parce que déjà bientôt ce sont les fêtes qui vont commencer. Bon, merveille on appelle ça tout le monde, mais non, il y a ça bande quoi poto par rapport. Il y a Rimer qui l'a qui sur Fali. Tout ce témoignage il y a bande ko tout ya Captain, balobi Fali aza innocent. Eza barankine ezalaki entre ba maître on eza makamuna bangwa musala. Fali n'a rien à voir avec tout ça donc ba meilleur ve na pesa ve na Louison Mbata, Trezeguet Muzala, Youssouf Pourada, balobi Lieve Masokolo, donc il vient na PDG Cardozo Mwamba, choisi ma tête le vénérable maître
bato babo liambongo akisi biso to leka na somo wa choisir mon pire vie ya Jimmy Belau. Donc il n'a pas si ba meilleur vie na batutu ba sœur Pauline Lumumba, Adèle Dioro Bagou danger, Angèle Moussoeli Makizembe, Nathalie Neymar na Texas, Coco Arafat, ingénieur Aloïse. Donc meilleur vie na Yope, meilleur vie na Bella Dinganga. Merci infiniment à Serge Lokoki, le mannequin d'Orléans. Merci à Lemuntu Zingi Fumu Jean-Claude, chef coutumier venanga à parler. Donc maître Siza Souka, ma puissance à Mikili. Maître Siza ne tombera jamais, puissance à Mikili. Merci à mon vieux Blaise, papa na Jonathan, le grand déclarant. Merci également à Nicolas Vanga. Nicolas Vanga na Pession Mbote. Merci également à Mère Kabibi, depuis l'Angleterre. Mère Kabibi, merci d'être là. Donc Mère Kabibi, tous en nom de cœur. Donc Maréchal est surveillé ça. Le jeune patron restaurant Yolo, ils ont Dallas toujours très fort, très puissant. Tout consommer toujours congolais au sala bien. Nirambourg number 1, toujours Nathan Patrick Mouika. Venangai, le Vendou di Pico qui est dit plein d'avenir. Donc Bella Dinganga, donc Bella Dinganga, la patronne, la maman sociale, merci pour le soutien. Raphaël Walokonka, le superviseur, mon président, merci pour le contrat bien signé. VisionPlusTV.com, on est là. Encore et toujours, Jérémy Luemba, le vôtre, les renards du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse. Check, à suivre.